Bandeko balandi émission Évangile au quotidien et sali mikolo belé to côté soutien kak na masolo oyo to bengi Évangile au quotidien les lots ali bongo kolobela likambo etali ba déception déception beaucoup plus dans le domaine il y a amour dans le domaine vie sentimentale pe dans le domaine union au etali toujours tout simplement ba relation na se na moi. À la présentation toujours votre humble serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres Patrick Ala, serviteur du Dieu très haut, loin de l'éternel. Alors, bande konanga, toujours développer un peu sujet tali déception. Il y aura un épisode romoko. Moi, na sena moi, makamunyo se comme la rabiso na vie et sengeli était rabiso, et ça comme sujet de réflexion, et ça la paix un objet, to un sujet, il y a éducation pour natina bon mon abiso, de sorte que prochainement, il va nous servir des leçons, pe le quoi la cour pour que to modifier parcours nabiso na se na moi. Ezana bato ebele okomona akutana na kuya liboso na vie na domaine sentimental na domaine abolingo alingi mwasi to alingi mobali mo songolo amipesa tellement trop na mutu oyo ya lingaki mais en échange mutu abande robwakisa bwakisa ye et plekisi bata ebele des fois ba année ba mois ba jour toujours en courant derrière où ils allaient bon bolingo na ye. Vous savez l'ami aime en tout temps. Et l'ami couvre une multitude de péchés et l'ami se sacrifie aussi pendant oyo ya se pile nae ce que lingi muto mi pesa pesa makasi ce qui n'est pas du tout mauvais mais ya on mi pesa qui trop pendant plusieurs années pendant longtemps na relation mo songolo soit amicale soit amoureuse mais et futayote et en fin de compte on se rendre compte qu'effectivement on perd du temps non seulement l'équiselle que temps est belé on comprend que muto peut à salir sur la dépense ya mingi. Bato soit libre linga moi la pena soit lingi a charge pena pour changer a mis fait ba dépense belé ya au perdre en matière ya temps au perdre en matière ya mbongo au perdre en matière biloko belé ndekona relation le monsieur Koufi et après yo perdre biloko union souvent ndekona temps passer na ngote bato mayele baloba le temps c'est de l'argent hein bato Amérique babi time is money ndekona temps azara et ozara jamais allié na yo eza ennemi monene ya mutu alors osakana na temps te po eyo zo ko lesango yango zo leka yango zo ke na vitesse osakana te ani a josé na lobby yango te ozana lobby roya o compagnie zo ke na konuna. Deuxième relation, au connaître la même chose, au sacrifier, au investir, ben, il faut rebeller toujours comme la même chose. Et en fin de compte, tu as encore été déçu. Et ayote. Bato boanya balobi, moto oyo a changera jamais système de jeu. Aussi longtemps aza ko échouer na système wana kaka, aza maele mingité. C'est-à-dire, rozo sala likambo, ou échouer na yango. Deuxième fois ça, ou échouer kaka. Troisième fois ça, ou échouer, mozo changer système de jeu, ça prouve que tu n'es pas intelligent. Tika émission oyo epeso maele pepeso boanya yaya changer système de jeu abi changer système de jeu comme pese sous mobimba te vie na sena moi eza via flèche d'aller qui s'accompagne d'une flèche de retour olingi balingi yo opesi ba pesi pe yo osungi ba sungi pe yo ndekona zala mutu a réflexion de wana et tu ne te feras plus exploiter par qui que ce soit au comprendre qu'ambala oyo kolinga yépe face à la fort ayape kolinga yo asala pe fort se sacrifier vis-à-vis na yo ne au maintenir équilibre na sena moi tika maloba bonya yo ete yo c'est l'évangile au quotidien yaya ba l'exceller sous tante alors zwa maele yaya ba l'exceller sous tante ba exploiter au sous te ba china au sous te ndero ngai ba expérience à lobby et pe so maele pe bonya de sorte que lobeza goya o timba na ndemo saranate au fond manemo saranate ozala un homme avisé nderonangai en vaut mibale nderonanga zala mayele na vie ba erreur ya lobby était ayo pe okoya sunaka na même fileté na même libuluté banyokolo le sous-souté. C'était l'évangile au quotidien avec l'homme de la continuité, votre humble serviteur. Alors cliquez sur j'aime, ou s'abonner à la chaîne YouTube Oyo, puis au partager na bandeko, na WhatsApp, na groupe ebele, aux alliés abonnés na yango. Trenza malola, apambola yo yaya.